Merci pour la confiance et fidélité au bomesana kopesa na Mag FM. Ya mokolo lelo oyo ngai Henriette Futila nazali wana na présentation mbote na bino ba papa ba mama bilenge tikete kimia e umilokati ya mabota na bino. To fongola basango na biso ya mokolo lelo pona koyebisa na bino ke ba kinoa ba préféraka kolia mingi ba vivre frais au lieu ya ba aliments naturels bolanda reportage o. Kolia bio, c'est-à-dire kolia biloko naturel o ezali na formol te ezalaka malamu mingi pona santé ya mutu à cause ya ba vitamine ya ba biloko wana ezala ba médecin ba rekomandaka na batu balia biloko o ezali bio kasi constat osali na ville province ya Kinshasa bakinoa bazalaka na difficulté ya kolia biloko o ezali bio, c'est-à-dire bambisi ya mai, makayabu, mbisi ya kokauka, ndakala, pe biloko mususu nyonso wana, po biloko wana ezalaka talo mingi, ba preferaka kolia ba vivre frais lokola ba soso, poisson, cuisse, pe biloko mususu po yango ezalaka moins cher. Kolia biloko o ezali bio ezali nango problème te kasi pasi ezalaka ke biloko yango ezali talo makasi oyo e permetaka bango te bayeba kosomba na ba quantité po na libota na bango yango bakimaka na bango mbangu na ba formol po yango ezali moins cher avec 5000 10000 francs a kolia na ye na libota mobimba na place akende ko dépenser mbongo ebele pe biloko yango eza ya quantité ya muke na yango basengi na ba autorité bayeba nanu kotia banje ya malamu pona kopeshe bambisi ya mai po soki ezali ebele awa na ville province ya Kinshasa e ko permettre que ezala na talo moko ya se o ekosala ke population balia kitoko soki ezali te ekozala pasi bakobanda kokima kaka na formol boyoki. Pongunza o ezali korelie de commune ya Makala na commune ya Kalamu ezali nango décoré na ba bouteille en plastique na ndenge ya defoite botala. Awa na Makala le destin Pongunza ekenda sango na mai o bozomona ekaboli ba commune ebele uti selembao ngiri pe katisi na ngambo Kalamu. Awa eza nango bambisi te bino mo bozomona ngo eza bongo milangi ya plastique nde etondi na mai oyo ba o batimela mamba misolo bango ba olokota po bakende koteka kasi mabe nango mai moelekeza te bongo na tango mvula mai o bozomona etondaka na bandako ezali pembeni na bosoto nyonso baimboka balela balemba enkipa nani akotala bango etali bino moko bobundana na milangi na bino bameki bakoki te babeleli FM Mag balobi Fondation Malua yo moto ya nul na le droit d'être seul sur la terre lobela biso na nupo awa paseleki bana Makala balobi ya mbalo na FM Mag bakonje senge na bango bayoka po baya kolongola bosoto oyo mai eleka na kimia po tango mvule kobeta mai pe echola nango ndenge sengeli po ba mai ya salte oyo bino mo botala ndenge bebisi nzela kitoko te. Ba maison commerciale mingi ebongwana nango na bandaku ya kolala awa na Kinshasa bolanda réflexion ya Mag FM. Lelo soki otamboli na ba commune to pe ba quartier mingi oko remarquer ke ba maison commerciale mingi ebongwana nango bandaku ya kolala nzokande na kala ezalaka soki mutu azwi maison pona koteka soki asilisi koteka kangi maison ake kolala na ndaku na tongo aye kofongola kasi etikala lisusu bongo te kokamwa okokuta famille mobimba bavandaka kaka na maison makambu nyonso esalemaka kaka wana côté mususu ezali malamu te po ba maison mingi ezalaka tout au long ya prince surtout ke na butu makasi mituka etambolaka na vitesse po air wana circulation ya bato ezalaka lisusu penza te donc moindre faut pas accident okomona mutuka eke kosilisa course na ye na maison soki bato balalaki na kati bakozwa likama ekopesa pasi to pe soki miyibi bakoti bakoki pe koboma po ba récupérer biloko donc eza kotia vie en danger.
En plus, balalaka na ba condition ya mabe, étouffement po maison eza lokola dépôt, espace ya malonga ezalaka te, okoki pe kozwa malade suite ya ba condition wana. Nyonso wana ezali kolakisa ke vie sociale ya peuple congolais eza pasi. Mutu azokoka te kozwa ndako à part maison commerciale pe à part, yango tozomona ba maison commerciale ekoma nango bandako ya kolala. Boye ezali malamu mingi te. Bomona loin. Na cadre ya article 15, jeune oyo apona na ye kote kabalinette pona kozwa moyen de vivre. Na cadre ya article 15 balobi débrouillez-vous oya salite aliate ndendeko oyo ayebela na ye cop ya kote kaka balunette kaka ndenge bozali komona abimaka ndaku na ye tongo azwi manette na ye abongisi yango ale atie wana soki ozali na besoin ya lunette po sorte nyonso koluka ezali wana omeki mwa lunette na yo otali na kitalatala soki esimbi bosololi et puis opesi mbongo na yo oleki kasi bazali kolela kaka ndenge ba policier basalaka bango tracasserie ata afutaki mwa droit na ye okomona oya ye oya leki aye kosenga mbongo nde ezali kosala bango pasi affaire nango na salaka difficulté na biso ezaka ke pendant que tozaka déranger na la police et puis bakoya menace sans autorisation tant mosusu ya gouverneur de la ville oya kopanza si longtemps tozo débrouiller tant que ba jeune la préféré na travailler boyeke na ke sala baninga mabe soit na boto la batu biloko pendant la nuit la préféré na débrouiller mais ko débrouiller oyo eza malamu mais ba difficulté za nango mboka tozo vivre la police est bivalère à population te tant on a luka boye bazo ko menacer biso ko déranger biso ko panza biloko la biso ba difficulté oyo tozo ka yango na ba konzo bazo landa biso batika population afanda kimia population soki aza l'aise bango pe bakosala kimia mais si lota que population aza l'aise te population zo luka lokola zo luka te menace partout siko au juste to kosala nini soki biso toza te bango bakokamba banani boye ezali kitoko makasi na place ya kosimba machette to pe ya kokende kotrake batu na nzela luka o créer mwa cop na yo oyo kokotisela yo mbongo oyeba ndenge nini okosurvivre en tout cas tokosenga kaka na ba autorité ba créer ba entreprise mingi po bakinoa bazali konyokwama ba cop mususu ezali kobotama ezali na kaka manque ya kozanga ba misala ya malunga na ville province ya Kinshasa. Phénomène kulu na lelo na ville province ya Kinshasa ezali komata toujours mikolo nyonso na ndenge ya defwa te bolanda réflexion o. Phénomène kuluna na ville province ya Kinshasa ezali toujours kozwa ampleur makasi na ndenge ya defwa te. Po soki ovandi na pokwa liboso ya télévision okozanga te komona na commune tel bakuluna babomi to pe bakati mutu. Yango totuni nini yango esilaka te po ata film ya Jésus ezalaka mulai kasi suka esilaka kaka. Soki totali bien la plupart ya ba incivique wana ezali ba mineur kasi makambo bazali kosala na âge na bango ezali kobala na te alors que jeunesse ezali à venir ya lobby ceux qui à lire o ezali ko continuer kaka na ba jour à venir RDC ekozala na problème suite ya phénomène oyo en tout cas ekosenga na ba parents ba veye makasi na éducation ya bana po biso nyonso toyebi yango malamu eza kaka na 3 places oyo mutu akoki kozwa éducation soki na ndaku te na école ou bien na église pona yango tozali kosenga na ba pasteur bameka mpe kozwa part na bango eza kaka te kotelema liboso ya cher kote ya nde ekoki mikolo misusu pe obeti mwa tour na quartier na banganda okuti bayaya otei bango liloba otikeli bango mwa eloko 2 ou 3 fois bakomesa na malembe o invité bango na église bakoya o gagner pe ba âme
po misusu pe ezalaka na ba esprit moko ya animaka bango po basala makambo wana. Bozela kaka te homme to pe femme d'affaires po boyebi akopesa dîme na offrande ya malonga. Nzokande ezali malamu te po Bible ezoloba bokomisa batu nyonso bayekoli na ngai. Baponi race to pe rang social te, donc bosala musala ya Nzambe na ndenge esengeli bino pe bakuluna boyebaka ke maître ya vie na yo eza yo moko, nakobeba nakobonga nyonso eza kaka na maboko na yo. Tala soki boyebaki pasi bopesaka baparent na bino na mitema oboti obokoli kasi après lobi mwana komi na ye kuluna. Boy kitoko te. Ba chauffeur ya moto ba expliquer position ya kovanda likolo ya moto. Kinshasa makamboe, Kinshasa ba réalité. Mag FM mokolo ya lelo to s'intéresser na likambo kotia basi na katikati mibali na sima na ba moto ndenge tokoma ko remarquer na ba moto mingi na ville province ya Kinshasa. Po na likambo yango tokutana kina bandeko ba chauffeur ba moto oyo tomisana ko benga bango ba wewa awa na Kinshasa oyo ba lobela kitina ya likambo yango na micro ya Mag FM. Tochaka mwasi na katikati parce que moto eza age à dépiner. Rere muke na koko sansale boye soki azana sima donc akomona neti tokwe mbala moko akoza mtu aliboso akokweya. Tochaka bango na position na puisque mwasi azana souplesse le quoi mobali te yango wana ba vandaka na katikati pona ko protéger bango po mobali a souple makasi na ngambo na bango pe bandeko oyo bamataka ba moto ba communiquer boye sala mabe makasi na linga yango te mina mataka pona zana mbongo te ejinanga te po soki mwasi aza na kati eza pona protéger biso na basi to différent côté physique. Tala ko mata moto mwasi na katikati mobali na sima ezali nango mabete ndenge bandeko ba chauffeur ba moto ba expliquer kasi yo ndeko oyo mataka moto po profito simba kabasi ya batu keba mukolo mususu ko simba oyo basimbaka te e komeli yo ngambu tolobaki te tolobi 100% information maluwa toujours. Érosion moko ya munene ezali ko menacer quartier Livulu kuna na commune ya Lemba bolanda reportage. Na quartier Livulu, plus précisément na commune ya Lemba, population bazali konyo kwa makasi na érosion oyo ya munene ezali konyo kola bango bino moko botala érosion oyo modeli esali elakisi ke eumeli tango mulai yango ekomi ko déranger population na oyo etali insécurité ya kosakana te awa soki ekomi kaka 19h to pe 18h yebela déjà nzela ya ndaku soki bokoleka na mituka bomatisa deja ba glace na bino po insécurité o ezalaka awa ezalaka pasi mingi bakuluna babata makande na érosion oyo tangu bamoni batu babandi koleka babini babandi kokata kobotola batu biloko bino moko boyoka ndenge population elobaki na micro ya Mag FM. Bakima kuna ngambu na libenge wana tiba koya basali babundi basebisi ba machette na bango na prince awa apo bakati sikuna na ngambu bakoti na kasa mabulu wana bafulu wana ndi basala ni bazwa nzela okima mbula soki ebeti même ata na moyo lekate ozobanga omoni soki yo moso sombi potambola ngo komi kobanga nateka mikate place ona kangaka 17h na kangi na kenda kunanga place onde bazabo babotela batu biloko bazoboma batu baboka batu na terrasse full wana bomona na ngambu wana donc jete mokonza mboka ya kotalela biso likambo ya place eza mabe ya kosakana te bakuluna babimelaka na sekuna mokonza ya kotalela biso likambo oyo atsa bampule eza mulili ya kosakana te à partir ya 21h babokeli biso mutu awa bazwi moto na ye bademaraka nango bake nango bakuluna wana bauta na ngambo ya libengi oyo ya malolo awa na sie awa so tokomi 20h événement ekomi kosalama tokomaka na insécurité ya otambola
En tout cas, ba autorité boyoki ndenge population eleli boye ba kotiela bango nanu éclairage public awa po mulili pe o ezalaka awa yango esalaka keben civique babatama soki botie lumière bakokoma un peu soulager boye ba pe ko renforcer sécurité kotiela bango ba policier baye ba kosala patrouille po baye ba kokanga ben civique nyonso oyo bayaka ko déranger bango awa boyoki. Pona kozwa basoin ya malonga komitungisa lisusu te po centre hospitalier Dominique Leker eza wana na disposition na bino. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuningai centre hospitalier Dominique Leker ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki olingaka kobeta miziki ya qualité Kimambangu kuna na 14e rue na studio Liloba po okozala jamais déçu. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Obanga
kozonga na yo na oyo etali prix te à cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele. Nazalaki na esengo makasi ya koyeba ke bozalaki ebele devant ba poste téléviseur na bino pona kolanda Mag FM kasi soki bosepelaki na édition na biso ya mokolo ya lelo bopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle o bazalaki wana pona kosala bino musala kitoko na sima ya caméra nazalaki na Florent Okita le caméraman professionnel ndenge na lingaka kobenga e na montage Francis Peta papa na legri ya yende a montaki Mag ya mokolo ya lelo kasi botika na pesa merci et pas ya maître Malou Abili Cléophas mon boss Oazali Bongo président fondateur ya fondation Malou Mobimba.